bango nyonso tout ça bazalaki ata moke kuta na ba église te mais message ya baprofete ntango eza koya ezali po bakende na société bakende kodélivre nini yango nzambe asali nini alingi rôle na bango ntango bazwi message yango bango basala nini bacomprendre yango d'abord et puis ntango bakende na peuple na société nini n'importe bakoki kotina ngo na Égypte kende koyebisa na roi ya Égypte message naza nango nzambe akoki koutilize basi na messager un messager toyokani de azali te ya moto ya nini muta poste un facteur de poste bakoki kotina kende kodélivre paquet oyo na x adresse ake kotika yango musala ne faut signer papier ke ozwi paquet oyo baprofete baza kotinda bango se na baeglise te baprofete batindaka bango na société baprofete bakoki kotinda epai mokonzi un roi akende kodélivre paquet ya message ke naza na premier yo prophète assyrie mais eza na bible awa yo kuti kopesanga jonas batindaki na niniva gomora na sodoma na gomora wana israel biso bayaka mpenza na église baye koyebisa biso badeo message nzambe apesi po yango naza mpenza tozali koya metia yango na motuke un prophète c'est un médecin sans frontières soki omoni na église etelemi quelque part ete oyo prophète ya église na biso se na ngai toza koya ngai personne aboa brule ke mwa doute eza wana parce que message nzambe aza kozwa mpona église wana kaka ebongo na balabala wana bamessage mosusu ezali te bato mosusu bazali te akoki kozwa message mpo akende kodélivre encore une fois je vais te dire ma sœur que prophète nyonso aza na bible abengamaki te aza reconnu comme prophète azalaki consulté na bana israel kaka te motu nyonso oyebi suka ya prophète Élisée ntango basoda moko azalaki na lèpre pesa biso histoire yango yo ndenge oyebi okokisa kopemisa ngai eza prophète Élisée akenda kosambela soki nini soki na nino sikoyo ntango abikisi soda wana colonel wana sikoyo colonel wana azalaki na lèpre wana esilaki ntango esili azwi bakado ebele apesi epai prophète Élisée alobi tika naza na besoin bakado oyo te tikaka bakado oyo sikoyo prophète Élisée azalaki na secrétaire na ye secrétaire na ye ntango amoni bakado ebele mpenza oyo prophète Élisée arefuse yango ye sikoyo esalaki pasi bakado ebele boye mpenza pourquoi pas ozwa yango kaka asepelaki mpenza te sikoyo ntango prophète Élisée arefuse yango ake na ye ye secrétaire na ye wana na nsima zongi ake koyebisa ye colonel yango ke prophète Élisée alobi bakado wana apesa yango kaka aza na besoin nango otango azwaki bakado wana ake nango mbala moko amona kaka lèpre ezalaki na colonel yango eko ezongeli ye merci ezongeli ye donc olingi koloba ete prophète awa aboyi kozwa bakado n'est-ce pas est ce que mama nyonso yoka na société na biso ke nga mutu nakendaki kosunga libota wana nga mutu namonangeki ka na yo nga mutu nasungaki ka na yo epuis sikoyo kazaka oyo kutu nalati mpo nakendaki koprophétise na famille te oso yokango déjà est ce que ka ezali na bible oyo kopesanga ke ezali ke un prophète ake koprophétise epuis ntango azongi azwi kado en tout cas nana mona ngo bon soki nano mona te toza koya po tokomona place baprofete ya nzambe oyo bakei mpe koprophétise epuis bazwi bakado to tokomona mpe eske yo prophète ya nzambe oyo prophétise ifo ozwa mpe kado parce que mingi tokomi koconfondre rôle ya bapasteur na rôle ya banani baprofete po mosala ya nzambe aliaka na hôtel celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel Paul parle bien de non l'ouvrier mérite quoi son salaire mais oya komona ete prophète ya nzambe na un pasteur est-ce que tobenga bango mibale ete l'ouvrier mérite son salaire ke ntango asali mosala asatendre ke bafuta ye bapesa quelque chose babiloko oyo yango nalobi ete mateya oyo ezali très sensible ndeko na ngai tokopesa bino verset biblique ebele bokenda bino kotanga epuis ntango tokobana baépisode tokosuka na combien d'épisode tokoyeba soki yo prophète ya nzambe oprophétise il faut ozwa kado obi ozwa kado te sino ke kopesa biso référence biblique place omona ye prophète ya nzambe akendaki koprophétise bongo sikoyo bazwi bakado bapesi ye n'est-ce pas mama ani toza koya tokomona mpe place oyo ezali ete bato babengama baprophète ya nzambe soki nécessairement na suka bakontinue kaka kobengama baprophète ya nzambe to prophète ya nzambe estce il faut kaka mpe azala ete na vie na ye nyonso azali kokontinue kobengama prophète ou bien ki prophète ezala moka mosala moko rôle moko mpe temporaire et puis na un certain temps ki prophète mpe esili nango
tokoya pe ko analyser soki un prophète na église ba ko pese petit rango ke banda lelo ba bulisi yo ko kominani papa prophète to mama prophétesse tokotala na Bible place nango bato ba komela ki ba prophète et comment bato ba yo ko ba prophète soki réellement ya solo mutu azali ke lobi le bazali ki pasteur et puis Jessica, I'm coming to me too. When I'm away, what's it that yeah, baby? Jessica, I'm coming to me too. When I'm away, what's it that yeah, baby? I don't be not some misuo. She rabbit not some misuo. Jessica, I'm coming to me too. When I'm away, what's it that yeah, baby? Jessica, I'm coming to me too. When I'm away, what's it that yeah, baby? When I'm away, what's it that yeah, baby? When I'm away, what's it that yeah, baby? If you remember, I need my comment. When I'm away, what's it that yeah, baby? When I'm away, what's it I need me making out. When I'm away, yeah, baby. When I'm watching that, yeah, baby. When I'm watching that, yeah, baby. If you remember, I need my command. When I'm watching that, yeah, baby. When I'm watching I need me making out. When I'm watching that, yeah, baby. When I'm watching that, yeah, baby. Vérité bandeko tosili kozonga na émission na biso oyo place ozali kolobela susu ba prophète mama ani na banza na mpoko lelo oyo koyebisa biso place nango tosukeli sino ke tango avant toza répondre na biso tomekaki kolobela makambo etali barole ya ba prophète ke baza na société na biso bazali mpona ba église na biso me baza pas nécessairement mpona église parce que mama ani kanisa kutu ata yo moko un prophète soko pesi musala na église o aza diacre. Oh, as un pasteur, tous as un pasteur, prophète, soit église, on passe prophète, on est en charge comme pasteur, n'est-ce pas? Tu vois, Boutou à la libre, vision, il n'est pas fou. Que aux autres qui sont dans la ville, qu'on ne délivre pas, que on a soit dit comme message, moi, que ne pas ça. On a un message, on a 90%, tout ça, on a tout ça, on a paix. Parce que tout le monde peut te message, on a un message qui tombe. Et ça n'est pas journaux, la télévision. Soko sali chaîne ya télévision bandeko soko za ko lancer soko makama kitoko oh kutu avion tele longwa kina Kinshasa kino koma na Luanda et puis ba tu 50 ans ba koma ki prévu na bandako bazoli yaka kutu basoso na bango ba ko changer ba canal si yana penza mais soko le mete oh avion longwa kina Lubumbashi kutu atango keka na Zambie kuna ke kozika na avion ba tu kutu na Zambie ba nyonso attention bazota mawe ba kufi Nzambe pe pour te dire la vérité ma sœur, mais raison pendant Nzambe utiliser qui va prophète naie, c'est pour na koya ko délivrer ka ba message ya mabe en général. Ya botambo ya batu ya mabe, kende ke bisa bango. Ba la ba message ya sango malamu penza te, sango malamu soke zalaki to koya ko lobela yango. Mais ana tanati yango na mutu ke 90 na yebi na wate poni bato lingi ba prophète. Na yebi na te pona ni bato bazako sepela ba prophète. Na yebi na te pona ni ba prophète baza na pembe na biso. Un prophète c'est un homme ou yo mondi biso za ko tambola malamu, tu ne veux pas le voir à ton côté. So comme le prophète azako ya un danger. Prophète Nathan tala ba voyage ça le pas roi David. Combien de fois to mona prophète Nathan et pas David qui va lobeli la Bible. Toi ya ko pesa ka sango malamu toi roi David. Alléluia. Amen. Mama ni na moni miso za ko funde ko na question ngo poser ba. Yeah, pour ndenge ozoba prophète ba ya kana sango mabe pour na comprendre pour biso ba yela biso toujours sango malamu parce que bazana ba église na biso parce que ba yebete o église na ngai tikana pesa ba message mais toza ko ya anatana pona provoquer na discussion o yote parce que eza ko ya mais tia wana mutuke ba prophète soki bazana ba église na biso ba ko sala misala na bango te raison ba ko sala misala na bango te parce que et après tout, pasteur azawana, bamindi bazawana po bate ba évangile bazawana po bate ya biso Yesu azali nani et puis yo moko pe tambola wana malamu.
ba prophète loko toza ko satana ba ko sela ngeza ete ko na mona ke na ndoto na butu wana yo za ko frère tela ko bala yo ko za examiner ta ça ce sont pas des choses que ba na wona ke so yo examiner ta tanga kanini malamu ko zo no ka yango to ça na besoin loko de moi na mo so yo so ko tamla malamu suka amoy ko lo bandaya ya kengala ko bala ngate la fille de Jephthah. On est donc mais moi la moi c'est souka bala kana inga on ne veut pas entendre ce genre de prophétie que c'est na mona ki o ngo bala on de ma pa souka telia moi si souka li bala mo bali pe ko ya we sa te ko nzambala sa bientôt ngo bala ye ba na o bali souka za célibataire bani ko sala suma ki kuku na souka nini ko ba prophète ba mote to za ko le ba prophète oyo les vrais hommes de destinée que to ya ko démontrer est-ce que na data le ba prophète bazali toza koya yamana émission très sensible mais toko keneka na ba verset biblique pe eza koya bientôt mama ani